qui partit à Kosovo. À mon avis, comment tu as dit? Ah, très bien, c'est ma femme. À mon avis, Isha, car elle est Ish. A invité Isha à y na moi la mission B à y comme ça. Il y a qu'à vérifier, aller passer l'ensemble de Dieu. Penser que les communautés d'ensemble de Dieu ne pas passer que là, il y a des papas dans la catapultement. Ici, pour le couple de Bouloba, passant de la cas, j'espère que vous avez dit l'église à Kigoma. Car on s'y connaît. Et puis, Nazali n'a pas un mot légitime, et Nazali n'a trois bananes adoptifs. Oyo Naliko Kamba, Bango Namboka, il y a France. Merci pour la pasteur Denga Salinga Confiance. Était appelé Sangaï Parole Nati Abino. Vraiment, je remercie le pasteur. Et puis, na Bandeko News, Valiko travailler ensemble. Vraiment, merci. Dans la femme la Bino. Ok, merci, Bobani. Bobani Nabiso. Et la femme semble bonne grâce à Salinga. Tango, maman de Joseph, c'est qu'il y a proposé de n'intervenir après l'activité dans la Costa Awa. Na Podra Kizambe, et puis à Salinga grâce. Nous avons appuyé un message Moko, Oyo, partout dans le Tambola, pour le moment, depuis l'Aki Awa, dans le côté Yabo. L'Italie que banazame mingi baza na bozui kana pesi bango bozui na pesi bango bokonzi mais baliko salela yango te nazalaki apana koma awa nazalaki na mboka ya Pointe-Noire na Brazzaville Congo Brazzaville en face et puis na partager na bango message oyo bala mingi soki na bimi nazaka na message kaka moko oyo na partageaka mingi na bandeko soki nazwi grâce ya koteya. Alors thème na biso lelo toza kolobela na prière d'autorité. Prière d'autorité. Yo oza na note bloc note na yo okomi bali ko partager sur la prière d'autorité. Et ça me semble moko, j'espère que vous avez bien malamu. Pour certains, et à les rappelle, parfois au bon ça, pour ça et la prière d'autorité, les lois ont s'emballiguer au reprendre prière d'autorité. La Bible peut-être peut ça la faire mais il faut utiliser un mot malamu. Et pourtant, donc, les femmes qui ont besoin de et vendent dans la prière d'autorité. Bandeko mingi baliko bondela nzambe baliko prier ensemble et puis j'aimerais la saluer de ezali na ba ndenge tuma pour le biete tout ça la toutes sortes de prières il y a ma sorte de donc il y a prière il y a prière il y a adoration on a prière il y a louange action de grâce on a prière peut parler en langue comme et prière, il y a autorité. Comme Moussousou Mengi, il faut utiliser en côté. Et ça, comme Moussousou Mengi, au sein que par ensemble, Tata Nabiso, dans un aïs Massia, ça m'a fait yo. Comme Moussousou Mengi, on a beau, n'a beau, on s'en a fait yo, pour exercer autorité na yo, et on s'en va Kamouan. Alléluia. Parce que ça, même si on a avec ma chrétienne, mingi baliko senga biloko senga dinala skala et pourtant baliko senga la beauté bazala bo kokisama. Alléluia. Amen. Il y a des choses il y a d'autres demandes, d'autres choses.
on n'a pas besoin, il y a pas agressé par ensemble, et taper sa biso, mais plutôt pour exercer autorité, et c'est par la biso, près de tous, par la possibilité de la biso. Alléluia. Alors, pendant qu'on a la position, la carte de ma biso, place l'Esprit Saint a mis ma camo mingi, à la Seigneur via Jésus. Notre Seigneur. Vous voyez que dans la prédiction de Jésus, Jésus a installé, nous avons atteint Jésus Christ, a le modèle, il y a moto, nous aussi la terre. Moto, il a joué Jésus dans la carte de la vie, d'être bête, a commis mon ensemble, a commis éclat dans la sika. Na mise ensemble a commis le lingue au Seigneur était moto à selon volonté ensemble. Voyez-vous, donc il y a des tous à la bateau, il y a des tous à la. Donc, ce qu'on a dit, Jésus Christ, a été à le lingue qui a moto, il y a des gens à la. Jésus a la carte à bisto, a changé bisto, a transformé la noce et l'équipe. Alors, si on a dit, les gars, qui constat effort était kokana Jésus Christ. C'est ça le principe dans la foi. Les gars constat la cam oh Jésus a sala. Oh Jésus a sala ti na constat ti. Oh ya sala li na constat. Et puis là c'est pour ça que ma casse mi na ta lokola ye. Puis ma comme le bête quel qu'il est. Na y pena sala ndenge wana. Et sali c'est le pouvoir de commander. Voilà le dictionnaire en fait, il y a Mokele. Autorité, la question était, ceux qui ont l'autorité, c'est qui ont le pouvoir de commander. Vous faites ça, la question de responsabilité, il y a un combat, au Kubanda, au Skobasani, le coup la pasteur a dit Awa, n'est pas terminé Awa, il y a l'autorité du Korangai, parce que il y a une gars porte et ana autorité, ana pouvoir de commander, qu'on peut ça, bande cognos, parce que serviteur que yo, ça va dire que au poste là, tâche oyo, il y a donc autorité spirituelle. Alors pouvoir, l'autorité, c'est-à-dire pouvoir de commander, pouvoir il y a ordonner ma cambo. Alors puis il y a autorité, c'est-à-dire n'ingété, prêter ma cambo et obéir, parce que la taxe autorité et ça dit ma cambi balia bineli pouvoir y a commandement mais il a dit pour aboutir dans l'obéissance. Alléluia. Parce que une autorité elle a péché ordre mais ce qui va obéir il est à l'autorité n'est-ce pas? Alors une autorité elle a péché mitindo na suka nango motriko atosa. Ce qui va société, c'est qui a donc autorité. Il y a un mingi, pas d'autorité. À l'Amérique, au stade matin, on a une autorité. Une autorité, ça va préciser Tindo, c'est ça donc autorité. Alors, bis va chrétien, n'allez qu'on rappeler bis fêté, vous allez dans autorité. Comme on va dire awa. Dans la bande awa, tu as une autorité na kajina bomo na biso. Pour terminer nos Bibles dans Luc chapitre 4. Tu dit comment nous Jésus comment a dit pour exercer il y a autorité, comment Jésus a dit pour exercer autorité na ye. Luc chapitre 4 verset 31. S'il vous plaît. 31 suivant, parole du Seigneur. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui se cria d'une voix forte: Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaçant, disant: Tais-toi
et sort de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Tozipe nzela mususu Luc chapitre 10 verset 17 à 20. Tokoma epi tokolimbola makambo nyonso oyo tolingi koloba. Parole du Seigneur. Et 70 révèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vous dans les cieux. Amen. Luc au chapitre 9, verset 1. Jésus ayant rassemblé les 12. Ok, pour la ça aujourd'hui, acte des apôtres 16, 18. Verset 18. Parole du Seigneur. Amen. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen. Bon, nous avons quelques passages bibliques des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Bokomona, le lingue Yesu a exercé l'autorité naïe. Et le ministère de Jésus-Christ, durant 3 ans et demi, et ça là qui autour du jour, il y a exercice, il y a autorité aux hommes de Pessaguier. Il y a beaucoup de monde qui est Congo, qui est renommé partout, où est ce gars qui est ma casse, et qui est autorité, prière donc, il y a autorité divine. Alors, il y a qui n'a pas de Komoko, il y a qui n'a pas de Mabé. Et tant que Yesu, à côté de Yesu, et dès qu'on a mis le commis comme la carte na Yesu, les Camerounais a commis le mana Yesu. Yesu Massia a talakié, a commis le bête Yesu. Alors dans le verset 35, Jésus les menaçant. Il dit que tais-toi, sors de cet homme. Alléluia. Amen. Donc, passage Oyo, il a dit exercice. Il y a prière, il y a autorité, et Jésus-Christ a exercé cette autorité sur les démons. Voyez-vous? Donc, il y a autorité, il a dit prière, mon Christ, a dit qu'on exerce autorité, il bosse la mieux mabé, il bosse la Satan, il bosse la problème, il bosse la mieux mabé, il bosse la situation, nous et aussi comme la yé. Peut-être que ma sous dès que la lune est bandée. Voilà pour ça, il y a Boyemisa, d'après la visite de Kassa. Alors, Jésus, en face, il y a un démon. En face, il y a Jésus a bien dit à la tête de notre tata, Manda Oyo, a vu Babé. Mais Jésus a évacué à l'autorité. Alors, il a dit, Jésus menaça. Alors, tais-toi, sors de cet homme. À l'instant même, les couronnes appellent à Kangola Maki. Donc, on a un exercice de l'autorité divine. Nous connaissons tout Yesu. Mais il y a une katina boîte. Boîte ou maïkoti. Mbonge et ma kasi na katina na boîte. Baïkoli, baïko, la moussa Yesu. Yesu. Mais, tout si de la mali. Yesu a tani bango.
ndenge lobi ete Yesu alobi ete me mpo na nini bozali kobanga abengi bango ete Jean peu de foi. ndenge lobi ete Jésus se leva et dit la tempête, il dit que tais-toi. ndenge lobi ete la tempête se calma. Alléluia. Bali komona ndenge Yesu ayi kotambola na se na moyo oyo. Il y a des choses où Yesu ayi kosenga epa na tata, mais en face de certaines situations, certains problèmes, Jésus n'avait pas besoin il y a côté l'ensemble, mais plutôt où tata na biso, mais Yesu ayi koexercer bokonzi oyo na kati na ye. Alléluia. Donc comme ozali wana makambo mosusu mingi obondela nzambe ete asala mali komona solution te. Nzambe lelo ayebi biso boye yo wana bokonzi, wana bokonzi exercer bokonzi na yo likolo ya likambo wana mpe likambo ekovanda kimia. Alléluia. Vous savez, nalandaki parti moko américain Kenneth boki koluka ye mingi na internet ali kotémoigner ali ete mokolo moko ali kosola mingi na ndoto ali kosola mingi en fait na nzambe bala moko Satan aye na forme moko donc ya animal a interposé masolo ye na nzambe. Bon yesu basi akote kuna ye kireji kotoyo mais mutu moko akati bango donc entretien ayi kosola. Alors pasteur Kenneth ali kozala ete yesu abengana milimo wana. Bon yesu mpe ali kozela pasteur Kenneth ye abengana milimo wana bazwi nota moke mingi pose mwa moke bali kotalana e moko pasteur abenge te nga aza na autorité alobi ete toi esprit ete je t'ordonne au nom de Jésus quitte là. Et milimo mpe arresta même milimo na ekei sikoyo yesu basi ayebisi ete yokalisaki nini. Toi tu pensais que ngai nabengana ye te oza na autorité wana nasi napesa bino autorité, napesi bino autorité ya komarche sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et kosala bino eloko moko te na bokonzi. Marcel mon frère ozala bokonzi. Je me souviens encore pasteur moko ayaki na France aye kosala évangélisation ali pasteur ivoirien oyebeti mokili ya poto ayaki retard fo na ye deja ifale atali mbiso nde tout esilaki esengeli ete azonga na mboka ya afrique ayebo akomi deja bato basi bakoti na avion ye atikali mutu ya suka akomi boye babiki non mais monsieur tobengi yo awa mbala mingi ozalaki wapi abiki tina yaki na mbutillage ya bouchon aye mais faut déjà essayer te poto bakangi déjà wana déjà pilote ali kosala mingi taxi po ete nini adécoller parce que wana koto yo na kei alobi boye alobi ete toi avion nali kopesi to mitindo okovoyage te sanga na kombo na espacia kita ifo ngala mata. Alléluia. Devant cette situation abondé ta tête que notre tata tellement la tikali te a exercer autorité divine ouais qui na kati na ye. Alléluia. Selon témoignage wana pilote kuna boye atungisami avec que non que ne boyete pilote nini amesala qui était pété a stongi lisusu avec que non mutu atikati fois mata après bake ko benga que non monsieur yaka il faut monter la carte nation ya mati mutu ya suka pe pilote taini a fait taini et décoller et voyez-vous donc les amis mes frères et sœurs yesu asi apesa biso bokonzi koza na bokonzi église isha oyo ezali mpe église ezali na bokonzi oyo Adam apesi deuxième Adam apesi ye Yesu Kristo ali notre deuxième Adam wana bokonzi ya Yesu ye apesi bokonzi toki kosouffrir te. Écoute très bien biso tokundaka na satana te
les combats spirituels est réel. Dans le combat spirituel, pour le mettre les combats dans la foi. Mais dans ces combats-là, il faut que Satan pour Satan, on a beaucoup de bisoté. Parce que dans la carte de biso, avec qui Satan. Au moment-là, Satan, il m'a fait bantoki, le connu soit, biso, il est sur la guette, biso, tu peux faire mitindo. Tu peux faire mitindo. Pourquoi parce que on a une autorité spirituelle. Voilà autorité sur Satan, voilà autorité sur les maladies, voilà autorité sur les problèmes, voilà autorité sur toutes les choses. Voilà mon conduit. Alléluia. Biso va chrétien, tu as dit connu comme un pamba. Et pourtant, voilà mon conduit n'a pas de la biso. Na travail mingi, na Congo Brazzaville, auprès d'un sabre de Dieu qui na mission. Moi, c'est à Kenya, dans les Kostala, voyage avec la Simbate. Bon, nous le savons, Tata, Nala Namasana Kuna, Simbate, c'est une normalité. Si on a continué la dimension à prière, d'autorité. La meeting, n'a pas de porte-paix et alléluia. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de passer et de zèle. Il y a d'autres choses. Quand il y a le tata, ça peut se reconduire. Simba et Simba. Alléluia. Quoi va construire en Amérique chrétienne? Et quoi va construire en Amérique? La main qui va prendre de la comprendre qui va nous construire. Vous connaissez notre côté acte des apôtres. Acte des apôtres, donc acte 16, 18. Ce qui est tangué. Vous connaissez que Pierre, c'est plutôt Paul. Vous connaissez pas pour tailler moi si mon corps. À qui n'a mis ma piton. Chaque fois coleka. Moli mwana ali mutoa crevette no bino. Passer dans Zambé. Tellement Paul a montré que non. Il y a une normalité. Elle m'a dit. Paul a été déjà dit SPLP. Paul a signifié que notre tata, quand on a motoyo. Paul a été dit Nyango. Alors, toi, SPLP, je t'ordonne, au nom de Jésus, sors d'elle. Alléluia. Après ce meeting, Paul a dit non, j'ai l'autorité sur cette SPLP. Il faut que ma paix, ça y est, meeting, à libérer le soto Yamosoyo. Pétan a fait meeting, et moi je dois l'appeler à Sikolamaki, à Kangolamaki. Alléluia. Donc il y a certaines choses, mes frères et seigneurs, et c'est que tu dois exercer vos considérations pour être makambo et kende liboso. Comme sous na kendaka na kishasa na kendaka évangélisation na maluku na zimbabwe na kina mboka moko mai mambutuka na ndi mboka mambutuka kaka epise akamati ngai na komi na mboka wana na komiko na kutra de moko na bito la campagne pendant 3 jours to sali premier jour mboka wana mes frères et sœurs Mosai na nzambe soki akoti azoka te il faut akufa. Écoute, tu te commences à dire que non. Voilà, il y a un frère. Mais avec un pasteur, avec un pasteur. Ah, on peut dire, quand la vérité, hein, quelque chose qu'on a dans la place d'Afandi, Moutoumou, quand il a été à Zaga Moutou, à côté, à l'antique, avec ma coupe. Yopé, dans le ma coupe. N'a dit, ah, des camotés. Des frères de sœurs, n'a fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, à partir de ce que 3 minutes pour la clôturer, na Monica à partir de 14h, vers 14h, 15h, campagne a été prévue dans 17h. N'a compris, n'a prié ensemble. Et avec été Oyo, Amakamokobe, la ensemble était beaucoup de la Katina Yo. N'a créé la Méribanda, n'a été Yombula. Na kwete le Moustapha na deke yo maintenant bisiko fandi kuna na kombo na espacia na mona ko kitawate. Alléluia. Quelques instants mes frères et sœurs par moko na monete likolo e indaki e fungwa maki
mpona te ekitaki te na te yesu bato babiti ntango nasilisi bango moko nzambe etikaki no nazonga kinshasa mpe nazoki bwatu nazwi kinshasa. Donc c'est pour nous dire quoi avec le Seigneur, il a accepté les situations na kati na vie na yo makambo ekende liboso soko pesi mitindo te mipepe oyo ali kolandela yo wana bava kontere wana oyo bakitali kokomplike vi na yo osali makambo oboni ogene. Oui, ntango ali kogene kota sikoyo ya dimension ya priere ya autorité exerci bokonzi oyo oza na yango pete bokonzi wana oza na yango soko pesi mitindo likambo ekotosa. Alléluia. Oza na autorité napena na autorité divine nekobani aboye. Parfois maladie, vous savez quoi, la plupart des cas soki mobali kobela bali kobisa tata bikisa moto oyo yango mpe bien nape asala yango soki mosali ana distance. Mais nana autorité soki motali malade eza mingi malamu mingi te selon la Bible ete osenga nzambe abikisa ye mpe okoexerce autorité na kati na yo soit na imposition de main ndenge makomi olobi soit opesi na maladi apesaka mitindo na malade. Yesu ali kopesa mitindo na nature mpe makomi olobi ete biloko nyonso ali kotosa ye yo mpe autorité ya Yesu bazalaki na yango eza mpe na kati na yo. Devant toute situation oyo kokomela yo pesa mitindo. Parfois olelaka butu pongi te bafemme de nuit bali koatake yo bali komona yango mpe normal. Parfois bamari de nuit bali kotungisa yo bali komona yango mpe normal te. Mokristo akomona normalité na butu bandoto ya mabe bali komona yango opesa mitindo na milimo wana etika bomoi na yo. Oya bokonzi kosenga nzambe teke nzambe tata na ngai kangolanga na milimo oyo okokangwa majardin ata mokolo moko. Mais plutôt loba ete yo milimo mabe na butu ekotungisa ngai banda lelo na kombo na Yesu Kristo koya awa te mpe milimo ekotosa yo na kombo na Yesu ekotosa yo. Soki na pesi mitindo mpe soki na malade otombe loboko yango baya likolo mpe ya mwasi simba place oyo ali kotungisa yo. Loboko ya mwasi esimbi place oyo ali kotungisa yo. Loboko ya mobali etombami mpo ete nzambe amona loboko na yo nayebi likambo ali kotungisa yo te. Na koexerci bokonzi oyo Yesu apesi ngai akopesa mitindo yo malade yo malade yo malade yo malade yo malade naboyi kotala kombo na yo kaka malade malade yo 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 malade na pesa mitindo 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus sors 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 yo mari de nuit yo milimo mabe mari de nuit yo démon ali kotumisa nzoto oyo na pesi yo mitindo mipena na pesi yo mitindo na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu basia bina na nzoto oyo bina bina
kopesa sikoyo ordre na makambo nyonso bali kotungisa frère na ngai pe sœur na ngai. Toi, va contrer yo tempête, yo tempête, yo tempête, yo tempête, yo souffrance, yo difficulté, yo pauvreté, na peste metindo, na peste metindo, na peste metindo, na peste metindo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu kia, pima, pima, pima. Pour être essayé de l'ego et qui soit qui balade au pays va quand me changer ce qui comme ça ça la news comme yo hasta que vous n'ayez Merci Jésus, merci pour la de possible. Merci Jésus, merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Il est vrai qu'il y a un autre pour m'appeler et sur ma ya fin que il a dit maman to pambolio na tombo ya na instrument yo salisa ya mingi ile kikati na msoko bonus na mosuni kotika la komona te c'est l'esprit qui a fait. Merci Seigneur pour les calibres sur total. C'est pourquoi protéger ma natika la vie de terre au son de la carte de Poana afin que notre jour nous sera toujours avec nous.